bimela bomengo bawane zamba bimela bomengo banani zamba bimela bomengo bawane zamba bimela bomengo loba loba na monoko ona kongo okobeta na masasi loba loba okobeta na masasi bawane zamba bimela bomengo okoloba na monoko jeune congolais nyonso botala bino moko bomona la plupart ya bato bazali awa eza bajeune moto baye kobunda awa oyo eza bano babotami na poto bayebi kongo te yango baye kobunda kongo efo telema ekongo eza mpona bajeune botala awa la plupart baza bajeune ezomona bato tala bato okokunda ntina suka. C'est les Européens qui décident qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les Africains. Et c'est quoi notre droit? Mais c'est quoi notre droit? C'est quoi notre droit? Comment est-ce qu'une Européenne peut signer le contrat avec le Rwanda? Même ça fait d'accord et le but. Parlez pas. Bah oui. Là c'est quoi le problème? Nous le but, notre marche c'est pacifique. Notre marche c'est pacifique. On n'est pas là pour casser. On est là pour qu'on passe les messages. Alors si les gens veulent passer les messages, vous devez nous faire passer là-bas. On va arriver devant là-bas. On va. Mais c'est interdit par rapport à qui? Arrêtez un peu là, c'est interdit. Ok. Les images. On va prendre un bon nombre. Vous voyez aussi les images au Congo. J'écris pas. Je suis quelqu'un quand c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça a toujours été comme ça. Tu connais l'histoire des Congolais ou pas? Et c'est quoi l'histoire des Congolais? C'est quoi l'histoire des Congolais? Non, moi je te pose la question, c'est quoi l'histoire des Congolais? Pourquoi nous on est ici? Qu'est-ce qu'on fait là? On est là pourquoi? C'est quoi le but pour nous ici? On fait quoi là? On est venu faire les théâtres ou on est venu réclamer l'injustice? Ok, pour réclamer l'injustice, il faut faire quoi? Mais on manifeste, on doit aller là-bas. Ce qui est prévu avec les organisateurs. C'est ça, les organisateurs, ils organisent aussi de tuer les Congolais, qu'il n'y a personne qui parle. Les organisateurs de la manifestation, c'est comme ça, il y a un cadre qui... Les gars, hein? Je sais pas moi c'est qui les organisateurs. Les organisateurs de Fouati là. Bon, mettez-vous comme ça parce qu'en fait on va faire les prises de parole comme ça et avec la caméra on va filmer, on va voir l'Union Européenne derrière, c'est tout ce qui compte. C'est comme ça qu'on a prévu les choses. Ça sert à rien, tu parles avec un sourd, ça va rien changer. Lui il a reçu ses instructions. Bon, organisateur, bino moto décider bisoto leka. Moi la rocha lumbe, moi je... Non, c'est pas... Non, vaut mieux et les bien manifester. Là, ça va citer à l'avenir. C'est ça, dit? Ah, donc, tout ça, la manifestation, il y a prion, mais en attendant, pas pour ma Congolais, c'est ça? Non. Oui. Oui. Mais c'est ça, Nina. Bango balobi bana besoin organisateur les kapuna va décider 5-6 personnes va gagner au mémo. Mais tu peux pas laisser les mémos parce que kuna samedi et ça au Kamama. On dit c'est donc pour la manifestation. Manifestation d'abord. Poussez les jeunes garçons Quels hommes? Les Congolais, ils ne sont pas des hommes. Mais moi, j'étais là-bas. Adam, moi, je viens de là-bas. Hein.
Ouais. Après, il y aura encore plus de gens la prochaine fois. Si on va maintenant côté comme ça, donc on va attendre encore qu'on continue encore 3 Congolais pour qu'on vienne maintenant pour se passer. Mais c'est quoi votre discours? Moi, je comprends pas. Mais les gars, ça fait 20 millions de Congolais qui sont morts. Toi, tu me dis que c'est la première fois que ça doit être organisé. Mais de quoi tu parles? Non, écoute, je t'écoute. Ok, dis-moi. Ouais. Ce que je dis, c'est que... Ouais, je t'écoute. Je t'écoute. Ouais, c'était pas jeune garçon, pas Kende. Je t'écoute. Pas jeune garçon. Je dois appuyer là. Allô, allô. Peuple congolais. Bayebisaki bino, mboka na bino batie yango na maboko ya Nzambe. Na Jérémie 20, soki virgule 7. Donc ça veut dire que moi na congolais ya lobby avant bunda ayebi na ekutu te ke papa moko komo na ye. Boke tu soki komo na ye nani abundaki mpo na Congo. Donc bana oyo bomoni awa bazali awa, il faut bazelati Jérémie 7 vaya soki 29 oya kosala. Congolais soko olamuki te. Mboka oyo ezaka na Chilombo te moto azoboma ngo na bapaster baeglise bazali koboma Congo, bazali kopase bino bamessage oyo ezali ya abrutissement. Baeglise oyo bazali kokende ezali koloba na bino bozela Dieu il va faire. nakopesa bino exemple moko simple. Lelo tozomona na bareseau sociaux par exemple neti histoire ya Jibe Piana Congolais olobaka ndeme moto apesaka bana soki sikoyo eza neti Jibe Piana bimaki na mwana wana mwasi ça veut dire ndeme moto apesaki ye mwana na viol. ekomi te Congolais alamuka, ekomi te Congolais alamuka. Ndeme moko te akoya kosalela Congolais, batulende moko te akoya kosalela Congolais. Kimbangu ezali yo, Lumumba ezali yo, Thomas Sankara ezali yo. Soki yo moko ozi sor na yo te, moto moko koza sor na yo ezali te. Il est temps Congolais atelema baeglise na Congo na communauté congolaise un jour il faut tokanga yango parce que ezali koboma motu ya bacongolais. Il faut tokanga constitutionnel, Moulouba, procureur de la République, Moulouba, ministre finance, Moulouba, Manabar, Moulouba, Moulouba, Moulouba.
avez la réponse. Visiblement, la réponse ne vous convient pas. Alors, un contrôle de police. Vous allez sur Internet et vous regardez. Je vous invite à réaliser les bons codes. Vous avez tout ce qu'il faut sur Internet pour faire C'est vrai que c'est illégal. Là, c'est un vrai suppôt. Voilà. C'est bien enregistré par-dessus. Chukema, la plaza lando base bela waloba bayoka. Bandeko marche leki kitoko peuple batelemi ndenge toyebisaki bino ke oui te nga nakei deja nde napesi bango mokongo nga na mwasi aloti te mpona baluka nsima na koma mongwa nakei deja va pas de recul donc bandeko na ngai ndenge nakei boye bajeni batombuki oyo balobi aza mwasi aloti te elatiki masi boye abokoma mungo otasi nsima te nauta nsima te makambo ezoleka na nsima makambo olukaki bajeni na potoakana na bakinois oyo ovandisa bango na masanga na bino na bapaster oyo bonyokolaka peuple wana ndenge ezali awa na poto blage te Tshilolo fen na yo yango oyo yosakana na mabele akimbangu yo boketu mpona nini okotala isutima te Patrice Emery Lumumba boketu mpona nini olingi okotala lisutima te Tshilolo mokili mobimba réveillez-vous mes frères réveillez-vous Félix Tshilolo abrade mboka Félix Tshilolo azoloba nini banyamulenge baba congolais mais oza maladi Félix Tshilolo tu es devenu fou Jean-Pierre Mbemba mais plus de 16 millions de morts 16 millions de morts 7 millions de congolais balalaka libanda bandeko Félix Tshilolo cible na biso ennemi na biso ye wana bandeko soki tokwesi ye barwandais tu bakokima yango mona diaspora na bana na biso bana batelemeli Félix Tshilolo biliaki koki biliaki yo bikoki Tshilolo Allo, Tchouké, allo, Blacos. Non, on s'organise. Il faut pour ça que l'économie moque beba quelque part. Ça veut dire que tu vas avoir une complication au salaire. Et que tout ça, tu vas déclarer. Au monde tout ça, libre. Tu sur le Nabana, tu as tout chango vendredi. Dans 2 semaines, il fait dans 2 semaines, tu bannis pour tu y boti. Boye bolali na Union européenne bo bouger bango omoni tolia soza bajene bamanipule bino te bajene ife boboya makama musique parce que situation eza grave soki lelo bajene bakobo balata baadidas eza ya bino en tout cas lata non normal mais publicité elanga te mabele
babundelaka mabele lelobi nga na kokufa bino moto bokotikela mabele boyesu na mabele te boza baesclave bakolonise bino bajeune bolamuka. Merci beaucoup. Hein. Amen. Tuti congolais ezalaka te. Tuti congolais ezalaka te. On a besoin d'un changement. Bajeune toza na besoin na bino. Félix Tshisekedi akeki mboka alobi na bino banyamulenge baba congolais. Jamais na mabele na biso mulenge c'est le montagne. Tuti congolais ezalaka te. Votre kanda ba manipuler bino te bajeune. Tuti congolais. Congo au congolais. alobi akobundisa Kagame te akosala mpe eloko te azotola na ye Museveni te. Maintenant Félix dégage. Félix dégage. Chilolo Dégage. Chilolo Dégage. Chilolo Dégage. akosubir grande humiliation. Ngeta deuxième film ezali filme la filme malaika mama malaika yakuma liloba mama tozali un peu na Congo, Voilà. toza unis, on est ensemble, la nouvelle génération consciente et engagée. On est là pour des stop au génocide. Ça fait 30 ans que ces génocides persistent. Et aujourd'hui, en tant que jeunes engagés, on dit stop, c'est fini. Nous sommes ensemble avec nos papas, nos mamans, ensemble pour le Congo. Ingeta. Bon, le peuple congolais, Omoni ambassade n'est barricadée par la police belge. Il y a des complices là-bas dans notre ambassade. Nous voulons aller là-bas pour les faire sortir là-bas. Mais attendez, on est en train de planifier pour venir vous faire sortir. Moi aujourd'hui je lui donne raison. Attends, ma fille, français c'est quoi? Les gens qui nous combattent là-bas, ils nous combattent en français? Non mais trop c'est trop. Des fois tu dors, tu te réveilles, tu es tellement sous la colère, tu ne sais pas quoi faire. Tu es tellement énervé, c'est pourquoi tu as fait un peu à Souki Mundu Kezaka pour le côté de Figibino. Oui. Mais en dépit de ça, quand je suis combattu au front, moi ils étaient sur la montagne. Nous devons continuer à prier pour notre pays pour que Dieu fasse grâce. Silence. Mais bateka mutumoko plaisir anzoto nae mutakala ya ye moko bêtise ya ye moko makambo nyonso ya ye moko bobeli maboma papa bozokabola. En tout cas boa méchant ba congolais boa méchant bokota na lola ba congolais mitakala bokota na lola bokota na lola bomata na lola bandeko na nga baluba bakimi bujimai batelengani partout nzokopesa diama ya miba eleki meme diama ya Botswana metala Botswana na diama na bango batongi mboka na bango tala bujimai molili mboka ya ténèbre bato bana bilanga te bato baliaka bampuku tika te bandeko na nga ya baluba bazonga na camp ya vérité nayebi ke bozofinga ngai parce que ni est prophète chez lui mais d'ici lelo lobi boko comprendre que oh le beau de la mabele bino bozo de la moto ateka mboka moto aza motali boma moto azali na maladie mentale na moto na ye aza na sagesse était intelligence était Félix Tshisekedi yena mama na ye Marthe bateka mboka wana makambo ya mabele patro azalaka te makambo ya mabele moto alekaka moto aza te soko omona nga na bilanga na yo pekisanga na lia masangu mais soko omona nga na boutique na yo kanga porte na yo soko omona nga na zosenga mbongo tonga poche na yo soko omona ki ngai nazoluka navanda na kiti na yo bengana nga na salon
mais makama mabele biso tout toza ba peuple mokonzi biso tout toza ba propriétaire à mabele wana tata nzambe merci opamboli région ya Bandundu tala bandeko na nga na Bandundu bayebi droit na bango te bazosala bango na politique oyo ya